donc mwana moko ya mokia uti kobota mwana mokola lelo mwana ngonde zanani donc bouti komona e pe tozo continuer komona e eza bébé na biso na kombo ya espoir et avenir donc eza ONG oyo ezosunga bandeko ba mama veuve bana bitike donc orphelin ba personnes vivant avec handicap bango nyonso bazosungama na kati ya ONG espoir et avenir oyo ekambami epai ya président Adrien Mulumba Bikamwa pe na vice présidente na ye oyo abengami na kombo ya mama mami Kitenge tozolanda bango na minute oyo mbote mama mami mbote papa journaliste avant nakende pas président na robanda pa mama mami po bango nde mutu baza bancadrer surtout ONG oyo esimbami mingi na bamama veuve yango napesi lokumu mingi epai ya mama mami yambo ete naki ekosukisa epai ya mokonzi ya ONG le président Adrien Bikamwa mama mami okoki koyebisa biso likanisi oyo bokundo ela yango wapi? Bon, likanisi oyo eza na mutu kaka oyo lobi président na biso Adrien Bikamwa oyo nzamba revelaki oyo azwaki likanisi wana ya kosangisa baveuve kolandisa makomi ndenge komami na Bible alingaki a mettre en pratique yango wana asangisaki biso ba membre asololi na biso lisolo wana tomoni ke eza malamu toyebana ko soutenir ye na likanisi oyo yango wana to kotaki likambo yango tango lobi bokotaki likambo yango lelo bozo fêter une année ya ONG espoir et avenir na kati ya une année wana est-ce que bozalaki na ba mikakatano te o bokutanaki nango na kati ya une année po bo fêter boye ebandeli ezalaka na mikakatano mike ezalaki mena lisungi ya nzambe toke malamu nde tokomi lelo na une année na biso mikakatano winde boiti kolanda mama mami Kitenge oyo azali molongani ya révérend pasteur Kitenge sika azali na pesi mbote mingi auti kolobaki mikakatano ezangaka te ezalaka bino moko boye bien kobokola mama veuve eza pasi donc bato banuni baza na kati kuna eza pasi mama mami tango bobokolaka bango bongo lisungi eutaka wapi kaka na maboko na bino moko to boza na ba partenaire? Bon, ndenge toza boye toza na ba partenaire te dans lisungi ya libanda o mokonzi moko atelemi asunga biso eza te kaka président na biso na ba membre o ba se porta garant na volonté na bango ba ye pona to sunga mais lisungi ya libanda ta moko eza te wana to koloba na batu o ba kolanda biso soki ba kolinga kosunga biso place ya kosunga yango yo toza na ba mama veuve o baza ba 1300 quelques mama veuve o tozo kamba parce que baza lokwa na 10 poules dans 9 communes toza na bango parce qu'il y a d'autres communes baza lokola 2 toza 9 communes o to kamba 10 poules donc baza ebele na lisungi munene o toza lango ezaka ka partie ya président na biso Adrien Bikamwa na o ba membre bazo sansa tozo pesa nde o tozo sunga ba mama na mais lisungi moko ya libanda totikali kozwa te message nini o koye kopesa na ba mama o pe baza lokola yo o bayokaka soni pe amona ke aya kosunga borphelin ba veuve ba personne va avec handicap na bato ba considérer bango ke bazande ti batu te message ni yokopesa bango message na yokopesa na batu o baza bino batu boza na possibilité o bozo mona misolo place a kosunga yango place a kolona yango yo place a kosala bolamu yango yo tolandisi na makomi na Jacques 1:27 o episo lisungi malamu libondeli malamu o nzamba yokaka eza ya kosunga ba veuve na bana bitike donc yo za na misolo zo landa biso to sengi na oyaka ko soutenir ba mama oyo to bengi ONG biso espoir et avenir parce que tunko pesa espoir na ba mama veuve te ba mama veuve mingi so mobala kufi ba traita ke ndoki babwaka kaye asundola makape tozo yoka ba témoignage na bango na lolenge tozo sunga bango bazangaki espoir bazui espoir bamoni ke non bazui famille ya sika libota sika lolenge tozo sangana bango boye o bomoni baza mukeza ka ba encadrer na bango
mais basé belé yo ozana misolo yaka kopesa espoir na ba maman oyo yaka kopesa espoir à venir na bana bitike oyo ba bengami bana bitike ba handicapé ba komi boye pona bango moko te eza nzambe nda lingaki alors ceux qui osungi bango nzamba okanisela yo. Oui, merci beaucoup maman vice-présidente il y a ONG Espoir et Avenir. Merci beaucoup papa. Wana na koti pa ya président Adrien Bikamwa. En tout cas, nazane sengo makasi mokolo malelo pour que tokokisi une année ya ONG na biso. Une année wana ya pasi, une année wana ya mikakatano menzamba longisi biso. Lelo tozo fete mbula mobimba. Talaka mwana so kokisi mbula mobimba akonguluma lisusu te, akovanda lisusu te, akobanda kotambola. Komilukela yemoko kitina ya kovanda komilukela yemoko eluko kolia suka moni lipa kuna yemoko kozela teke baya ko yela ye akoli akomoke ndo komisele biloko yemoko maya komela ko senso pa mutu te yemoko amani ko telema okende komitokela mai okende kozwa mai po amela yemoko nde sengo tozana ngopo lelo vraiment eza mokolo munene elongona ba mama veuve to sepela bango je pense bino moko bomona bilili ndenge to sepela bango oyo bible lobike tango zo sepelisa mobange ozo sepelisa nzambe yango ndo moni lelo zakine sengo ozo mona ambiance ezaki awo ya makasi yango na pesi balandi nyonso bazolanda biso mbote koyebisa bango tetala bisika malamu ya kolona yango oyo awa omoni likambo ezawa bato ebele bayebaka teke 1/10 na yo wana baveve pe baza droit na kasi ya kolia yango bato mosusu akaka 10e aki apesika pasteur te 1/10 ezape pesa pe ba veuve pesa pe ba orphelin pesa pe ba paya baza pe na droit ya kolia moko na zomi no wana po nzamba pambola yo ndo mundi sengo tozana ngo poke to sepelisi ba veuve okola bible lobi mopanzi sangonde ngwana na nifona yebisa yo oyeba pe bandi ko nanga bazolanda biso bayeba ke no ozana veuve mopanzi na wana sepelisa ye ozana mama na yo koma veuve il faut ko sepelisa yo abanda ko sepela wana nzamba ko pambola makasi. Na tango yo sangisaka ba mama wana na ba mama mingi tomoni abaza ba mama paka banuna ba mama oyo misusu bakangaka bandoki na bandaku yo zo sangisa bango banga pe kindoki te ndeko bakoso te kindoki ezalaka te kindoki ezalaka te c'est-à-dire kindoki eza esprit soko ze bango te soko za na esprit faible ndoki akozwa yo c'est-à-dire muto soko za tana za ndoki te mais alobeli loba boye esimbi yo po za na esprit faible. Mama wana komi na age wana pona nini soka zaki ndoki mbela komi age wana te soka komi age wana nzamba pakisile mikolo yango moni nazo yebisa bandeko keno soka sungi mpaka ya boye nzamba kopambola yo okokoma pe lokola ye pour moni ke ozopesa mutu moko oyo bato mususu babwaka ye bato mususu babenga ndoki ezana ba religion mususu na kati ya villa Kinshasa wa balobi ke soki mutu akomi veuve azandoki lukuta obwaka mama na yo teke yo po akomi veuve mama zandoki bakosa yo te jamais moboti na yo akomi ndoki ndenge nini tango banda ko tambola tango banda ko nguluma tango banda ko mele libele wana omeli libele ndoki wana te yango nde kolisio omeli libele ndoki wana yango nde komisio boy ndoki wana banda ko tambola kokende koteka mapa ndoki wana banda ko tambola kokende kosala misala na ya soni kaka poke mwana nanga tanga mwana nanga 6 classe lelo 6 classe okomi mutu munene okomi kolia ozobenga mwana ndoki eza bongo te bandeko to sunga bato oyo ba mikolo oyo mibango oyo eza nde liloba na nzambe nde to sunga bango po bible elobi biso ke libondeli malamu oyo nzamba ayokaka eza ya kosunga mwasi ya libala te libondeli malamu nzamba ayokaka eza ya kosunga mwana oyo azana baboti na ye te bible elobi biso ke libondeli malamu oyo nzamba ayokaka eza ya kosunga veuve kosunga orphelin pona ni bato wana bazwi makama koute pa na nzambe mutu moko tala moka na tongo boye afukami atombola maboko likolo bisi nzambe na lingina koma veuve oso yoko yango ezalaka te jamais okomona mwana moko boye ala moki na tongo bi nzambe baboti nango bazo nyokola nga makasi boma bango na tika la orphelin asala kamango likambo wana tana ndoto te nzambe nde akomisaka bato ba veuve nzambe nde akomisaka bana ba orphelin ndo mona mi beti tolo alobi nazali mobali ya ba veuve défenseur tala eloko moko na sepelaka nango makasi po nzambe ye moko alobi naza défenseur défenseur ezomi na na sens nini omoni soki balobi ke lelo moto oyo aza défenseur aza moto aza ata mabe elingi yela yo ye atelemi liboso
bazo bwaka ata flash ya telemi ke flash wana ezwa yote ezwa yé ndo moni ami bengi na sa défenseur ya ba femme veuve yo muto nyoko la ka veuve keba soki défenseur na ya telemi okokate pe ma po mona peso ezali pa na Nzambe Nzambe wana lobi boto sa veuve boto sa orphelin bosunga ye nde bosepeli singa Nzambe ndo moni biso to sangisi bango boye po to yebi na se libombani ya Nzambe ezali soko sungi veuve wana mobali na ye akufaki na bambula mukie ba mususu ndenge bazawana moko te akokisi mobali akofi na 100 ans azate ba veuve wana mibali bango bakofi na ba 60 ans ba mususu bakofi na 55 ans ba mususu na 45 ans or que pa na Nzambe il fallait que papa wana sala 100 ans il fallait papa wana sala 80 ans soko tala différence ya 60 na 80 20 ans etikali wana ezana dépôt ya Nzambe omoni secret monene yango wana 20 ans wana etikala dépôt ya Nzambe Nzambe azotala ke nakopesa nani kaka muto akosunga veuve oyo soki ozobenga ndoki omoni ke ozoperdre déjà bambula ntango ozobenga ndoki Nzambe akobakisa mikolo bomoi wana te yango omoni Nzambe abengi biso nazolancer appel oyo bandeko likambo oyo tosali yango te ke mpona intérêt na biso tosali yango mpona intérêt ya bamama oyo babwakama tosali yango mpona intérêt ya bakongole oyo bana na bango babwaki bango babengi bango bandoki yango nabengelelaka veuve nyonso azolanda nga na minute oyo veuve nyonso akolanda nga ata heure nini nyonso akolanda nga mama tala bisika na bino ya baveuve yango oyo soki bozalaka na veuve moko ndoki na quartier na bino bolobaka mama oyo aza ncoro mais aza veuve yelanga ye tala adresse yango oyo ngai nazolinga baveuve wana baya koloka ngai nazolinga baveuve wana baya bakutana na Nzambe na ngai nazosepela bandoki wana baya mpo ntango nazokabela ye eloko na ngai soki azaki ndoki mbala moko Nzambe azoboma ye ozomona Nzambe akolinga teke muto azosunga yo muto ayokopesa yo balukela ye ekosimba te ata muke mpo ntango ozopesa muto eloko loboko na yo kozala na sete loboko na yo kozala likolo ntango eza likolo wana c'est-à-dire oza likolo na ye ozomona jamais muto akabelaka muto eloko atie na se boye ke ya kozwa te apesaka na maboko ke ndeko zwa mama zwa liloba oyo akobimisa wana omoni soko pesika muto eloko alobi merci Nzambe apambola yo Nzambe wana akopambola papa na nga merci omoni lelo ndenge basepeli boye tokoti na bango na ndako bango nyonso baveuve nyonso bazwi transport balobi maloba balobi papa Nzambe abakisolo mikolo ebele c'est-à-dire ezaka lilobo nga nasepelaka nango makasi nayebisa bango par jour nalingaka veuve moko apambola ngai alobaka liloba malamu mpona ntina na ngai nde eloko nasepelaka nango makasi yango moni nazobelela yo muto ozobebisa misolo na biloko ezanga ntina yo muto ozobebisa makambo nyonso otambola malamu te mpona nini ozwaka ntango ozwaka wana okendaka nango na banzela malamu te bato moko te bakovanda boye balobi naza boye mpona papa boye mpona papa François nde lelo na biki mpona papa François lelo bana nanga batangi mpona papa Kingandi lelo oyo nasepeli nazolia soso suka mbola yango oyo tozobela bato sa motema malamu soki bomoni na kwe na biso kuna ndeko moko aye kopesa biso likabo alobi likabo oyo na ye nango mpona kabela bamama veuve na fongoli yango te nayebi yango te nini eza na kati mais moto aye na don na ye mpo apesa il faut ye koma na destination napesa baveuve wana basepela yango wana nazibelelaka bandeko mabele malamu ya kolona yango oyo soki opesi ata 100 francs na yo ezokoma na destination ezokoma epa bakolo likambo mpona nini ngai naza na posa ya kosala pe soki namoni moto mpe aye na mbongo na ye mpo asala ezopesa ngai esengo makasi ngati Nzambe merci lokola ofungoli ndeko miso Nzambe pambola ye mpe akoma lokola ngai nde susi na ngai esaka bongo ndeko journaliste lisolo na biso oyo émission oyo mutu nyonso azolanda yango bisika nyonso ta nyonso kolanda yango ndeko mabele akolona yango oyo yaka osunga veuve Nzambe akopambola yo. Merci beaucoup wana ezali maloba ya président Adrien Bikamwa lokola yo obengisi na yo bandoki wana oyo bato bakangaka mutu soka akufeli mobali akomaka ndoki mwana moke soka abwakami libanda akomi ndoki mutu soki akomi personne va avec handicap akomi ndoki yo lokola obengisi bango okoki kopesa bango adresse bakomona bino ndenge nini. Merci papa nanga mopanzi sango yo muto babenga yo ndoki okufela mobali babenge ndoki yo mwana itike babwaka yo balobi oyo aza ndoki tala bisika ya yoko ya kozwa bomoi nde yango oyo tozana
na commune ya Makala na avenue Notre Congo sur babenga mingi numoni bandeko na biso bazana commune ya Makala balobaka Prince nini ou bien oza sur avenue nini avenue munene tozana ngo oyo yebani Makala mobimba avenue Elengesa oyo bazo sala Prince Elengesa e uti Kasavubu ezo ya koleka awa ezo koye na bypass tuna mutu nyonso ke nazo luka terrain ya mission de référence na biso ya makasi tokuta na kawa chaque mercredi tozaka de 6h à 15h mikolo nyonso etikali oyo nazaka na bakomini mususu net na komina Bandal tokuta na kuna samedi soko zaka na Kisenso tokuta na Kisenso chaque jeudi soko zaka na komina Matete tokuta na Matete chaque vendredi ozaka na komina Kimbanseke tokuta na derrière maison communale ya Kimbanseke chaque samedi soko zaka na commune ya Masina tokuta na Siforko soko zaka na commune ya Ngaba tokuta na Ngaba soko zaka na commune ya Mongafula tozana ngambo ya Kindele Lemba tozana kote bo babengaka Mbanza Lemba kote ya Wenzewana azo pesa numéro na nga telefone na bomba kangote na pesa ka mutu nyonso zo landa ke yo moko benga okozanga moko président kombo na nga Bikamwa Adrien omoni numéro na nga iza 081 697 62 40 bandeko na biso bavandi na mikili ya poto bandeko na biso bavandi na ba pays mususu pour benga nga il faut former plus 243 81 697 62 40 plus 243 81 697 62 40 wana okozwa ngai boyela nga ndoki ya famille oyo asilisa bino mayele wana boyela ngai ye boya na yenga nazolinga ke aya kokota na nzambe na ngai. Merci beaucoup président Adrien Bikamwa to sepeli koyokayo na mama vice présidente mama mami Kitenge to sepeli kolanda bino pena lelo. Merci bandeko balanzi na yesu kozongela bino na kati ya journée na biso donc to benga ngo eza journée internationale pour ONG Espoir et Avenir ezati na ba pays ya libanda ya Congo donc tozo fêter ngo journée internationale ndenge ba o baza awa na Congo ba fêter ba o pe baza libanda ya mboka ba fêter donc bokozwa na babilili ya bandeko baza libanda ba o pe bazo fêter bokolanda bango tokopesa bino kaka précision na bandeko o bakoya po baya komona siège ya ONG Espoir et Avenir okobenga na numéro o ya président SP soki outi na niveau ndeti ya victoire omoni okoyela na yo tout droit ya prince bazo salelengesa eza na moyen oyo okoyela okomi kaka na le destin makala ngunza le destin ozwi moto bakotiko na wenza makala olobi na lingi na koma terrain missioni pe deuxième moyen ezali oyo soki okoya okobimela nzela ya Mongafula eza na remo babengaka armée okomona bato ya moto baza wana donc soko lobine kaka tika ngai na terrain ya missioni akotika yo na terrain missioni donc okobunga te dès kozomona kaka les deux poteaux ya terrain ozomona pe batol moko libanda ba clôturer na kati bazotonga siège ya ONG Espoir et Avenir eza wana esika ya malamu ya kolona yango mais natika rabino bongo te na ye ko remercier bandeko nyonso o ba accompagnaki ngai na sima ya caméra nazomona Meshak Panzu donc o azando ina ngamoko Malik Panzu na bosanité Ferouz Mulunga hein donc bambote na bino yango wana papa na ngai cher Alfan Mulunga un grand salut à toi ma maman Godé Maoué na bosani bino te Thérèse Maoué donc bino nyonso bozala wana lebo ya Panzu mwana Luanda merci bandeko balanzi tokutani na numéro o ezali koya